HP Media. Yo mutoza na continent d'Afrique. Bondela pona batu nyonso ya 4 continents tikali. Yo mutoza na continent ya Océanie. Bondela pona 4 continents. Continent d'Europe. Bondela pona 4 continents tikali. Continent d'Amérique. Bondela. Continent d'Asie. Bondela bien aimé. Tozo bondelongo. HP Media. Na libota moko ya mawa. La famille moko bien aimé au bazoleka na pauvreté et na nzela le sambo bien aimé on a la possibilité de changer aux ezali pour la vie nabilo ya ko changer identité ya famille nabilo à travers la prière o ezali loko motuya puisque Jésus a dit que tout okosenga nyonso na nzela le sambo okozwa yango naza ko yebisa yo na butu na leo mama tika kolela tika komitungisa yoko taka na losambo puisque bien aimé Yesu yazali nzambe na yo na ngai apesi biso lelo mokano malamu atali biso nzela nini toki kosala po te vie na biso échanger. HP Media. Alors na tongo na butu na lelo pe na tongo na lelo na mokolo lelo zwa bien aimé makasi là t'as vraiment contre la dimension à prière on comprend que lobi oye ba ko loba lelo oyo ko vivre lelo lobe ko vivre ngo souté parce ko mona lelo lobe ko mona ngo souté ata ba négliger kiyo ata ba seka kiyo mais yo so ko tika la dimension prière lobe ba ko mettre lo maboko alléluia yango na biso ko lembate ko zonga simate papa mama yaya mwana lek bisika to sanga na biso nyos to kota ka la dimension prière nyonso yo zangaki okozwa yango nyonso ezalaki mosika ekoma na sena makolo na yo oyo ezalaki molili ekobonga na ekoma Paul ata se kozali koleka na désert à travers prière désert ekobonga na mai ekobonga na liziba ekobonga na mer ekobonga na océan ekobonga na rivière et bato bakokam. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Pour la boutou malamu oyo nzambe a permettre yo na ngai pe asali ngolu ete boyamba biso bo permettre biso na bandako na bino na ba chambre pour toyeba ko sambele longo po ete na lo sambo tokoyeba ko lozwa o ezali lobiko. Avant bien aimé de commencer notre prière intercession mondiale, nous voulons d'abord commencer la prière d'ouverture. Et si manango tokoyeba na kozwa mwa iteni ya exhortation ya 5 minutes et puis tokokota netali ba prière ya mokili mobimba. To bondeli éternel Dieu merci. To pambole susu na butu malamu na ngunga malamu opesi biso po toyeba na kofukama pona kozongiselo matondi pe ko recommander mabota nyonso bikolo nyonso na sina loboko na yo. Seigneur Tenzambe yo moko zali alpha et omega. Seigneur tika ete obana na biso lokola alpha wa cheminer na biso lokola Emmanuel po sukisa na biso lokola omega. Et nandibisa mete nanzela lo sambo oyo osili ko pambola osili ko visiter mabota nyonso pe osili ko kiso zali maloba na yo likona bomoi ya moko na moko pe nanzela lo sambo oyo osili ko éclairer mabota aussi que pesa biso makasi ya kokoba jusqu'à ce que mokano na ye kokisama to sengi Père éternel bobe na kombo na Yesu oyo azali kolo pe mobikisi na biso amen. Amen. Merci. Bien aimé Nzambe asepeli ke yo na ngai toyeba kozwa ko partager bien aimé oyo ezali exhortation muke onzamba bongisi na tongo na lelo. Et exhortation oyo tokozwango na mokanda bien aimé na évangile il y a Luc Marc plutôt Marc chapitre 11 verset 24
Et dans Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nyonso bokosenga na nzela ya losambo bondimisama ete bosili komona yango pe ekokukisama. Wana eza garantie, eza assurance onzamba apesi yo na ngai possibilité. Bien aimé, nzambi Yesu ayaki na mokili po ete mabota vi na biso misala na biso ekende liboso epamolama. Nzambe ayaki Jésus ayaki po ete yo na ngai tolonga. Tala apesi biso possibilité malamu ya kotransformer vie na biso, ya kochanger vie na biso. Bien aimé, apesi biso nzela pe moyen ya kitoko ete ata soko botamaki na libota eza na pasi, na libota moko ya mawa, na famille moko bien aimé o bazoleka na pauvreté et na nzela losambo bien aimé oza na possibilité wana ya kochanger oyo ezali cours ya vie na bino, ya kochanger identité ya famille na bino à travers la prière. Oyo eza eloko ya motuya, puisque Jésus a dit que tout okosenga nyonso na nzela losambo okozwa. Yango naza koyebisa yo na butu na leo mama, tika kolela, tika komitungisa, yo kotaka na losambo, puisque bien aimé, Yesu azali nzambe na yo na ngai, apesi biso lelo mokano malamu, atali biso nzela nini toki kosala po te vie na biso échanger. Et même les apôtres, tango bazalaki na Jésus, ils ont observé Jésus-Christ. Les apôtres, ils ont demandé seulement une seule chose à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Ozomona, basenga ke loko ba ebi ke la prière, ba kozwa nyonso. Basenga ke loko mobabi Jésus, enseigne-nous comment nous devons prier. Puisque à travers la prière, on kozwa nyonso za nango bosenga kole quand même makanisi na yo, kole quand même demande na yo. Oki bosenga bizi mais à travers prière za ba multiplier yango. Yango moni basenga ki prière pamba te. Po ba mona ki tango batambo na Jésus, makambo nyonso zo sali magala prière. Ata makambo zaki impossible, soki a prier et comme possible. Ata barrière ezalaki soki a prier barrière fou et fou wami. Omoni yango basenga ki prière pamba te, po que si vous êtes capable de prier, vous êtes capable de tout. Alors na tongo na butu na lelo, pe na tongo na lelo na moko la lelo, zoa bien aimé makasi. Là, tu as vraiment contre la dimension à prière. On comprend que l'obi, oh, on vivre le l'obi, on vivre en sauté. Parce qu'on comprend le l'obi, on comprend en sauté. Attends, on négliger qui yo, attends, on seka qui yo, mais yo sont contre la dimension à prière. L'obi va commettre l'homme à beaucoup. Alléluia. Yango na ebiso ko lembate, ko zonga simate, papa, maman, yaya, mwana, lek, bisika to sanga na biso nyos. To kota la dimension à prière, nyos yo zangaki. Okozwa yango nyonso ezalaki mosika ekoma na sena makolo na yo oyo ezalaki molili ekobonga le ekoma Paul ata se vous avez le désert à travers prière désert ekobonga la mai ekobonga la liziba ekobonga la mer ekobonga na océan ekobonga na rivière et batu bakokam yango naza koyebisa yo na butu na lelo ke mama yaya on a vraiment la possibilité ya changer vie na yo lobi. Zamba pesi au moyen pour le bassuter que non pour la nation vivre boy pour la nation les pas si boy oui mais Jésus vraiment il est notre sauveur ailleurs que l'exception de là le sable que dans le sambo bien aimé motonyo so akangami na le sambo asuaka des sengo motonyo so asimbi le sambo vie ne changeaka alongwa dans la malheur à continuer dans la bonheur alors on sur la malédiction dans le sambo comme bénédiction tala bien aimé, sikoyo, tongito kota na dimension, tongito kota na prière, tongito kota na champ de bataille. Simba kondima, bien aimé, sangisa libota, sangisa bana, et même soza na bureau, so partout na wenze, bisiganyo soza la, na ndako na yo, bien aimé, benga libota, benga famille, tongito kota wana maman na biso, prophétesse, maman nyota fidèle béni, après on a combien ma biso na dimension. Et naïbi que likamona wana ekozwa solution peño sezaki bololo à travers prière et okoma elengi tika te nzambe apambola yo
puisque aux yeux occasion malam et toza elongo naza na prière tokomona bikamwa. Amen. HP Media. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien aimé, maman na biso komi. Ngonga na biso belemi. Aussi to sangani longona libota na Nzambe bisika nyonso na monde entier. Tokoti mbala moko na lochambo. To sangani Bible est la Bible dans Psaume 5, chapitre 1er. Bible est louez l'Éternel, invoquez son saint nom, faites connaître parmi les peuples ses faits. Bien-aimé, tozo kumisa nzambe. Biso bandimi ya Yesu Masiya. Nesenge totalisa mokili. Bamona munena nzambe wana. Bandima ya solo ke Yesu andima konyoko mapona ko sauver biso. Yango bien-aimé bipa yozali. Kotala likamuno te, po likamuno esi solution. Amen. Yo tala nde munena Yesu. Mona boningo ne likolo na yo. Bien-aimé, obotama ki ozaka na iloko te. Nzamba bateli yo. Bato bobotama na bango bakufa. Soki nzamba zo bateli bien-aimé, ata lelo zangi. Lokolo kagami na Yesu. Yeba ke lobi okomona bolamu. Yango kota na prière, tozo tomba nzambe wana, tozo mona munene na Yesu.
Bien-aimé, Bible ezolobela biso aza nzambe ya mawa. Aza miséricordieux, aza compatissant. Yango bien-aimé lokola aza nzambe ya mawa. Problème na biso esengi kaka tofungola bibebo na biso totalisa ye mabunga na biso. Ye aza nzambe ya mawa. Bien-aimé na butu ya lelo kende kotala lolenge nini otambolaki liboso ya nzambe. Kende kotala lolenge nini o telemaki liboso ya nzambe na nzela makanisi na yo. Banda komizongisa na présence na ye luka bomoko na nzambe na butu ya lelo na nzela kosenga makobonde na kombo na tozokende kobelela makila na Yesu Masiya oyo ezaki na nguya ya kolongola biso na kati na condamnation na mokili mobimba. Bien-aimé tosengi makila na Yesu esukola bomo ya bato lipai nyonso moto azali makila na Yesu esopana elongola nyonso ezalaki ya mabe epurifie sanctifie bomo ya biso tobonde na kombo
Amen. Na yebiso ke bitumba otoza nango ezalaka ya molimo. Na molimo mosantu tokolonga. Yango tobeleli molimo mosantu a soutenir biso na nyonso ezali ba problème na kati na monde entier tobondela kombo. Éternel Dieu te papa nous na yo poza malamu. Merci Père éternel le lego motinga biso te ko la balisier. Le motinga biso mosungi. Molimo mosantu. Oh le Na basije nyonso bien-aimé tozokende koyebisa nzambe tozosiplie na nzambe wana asopa ngolu ya repentance na bomo ya bakonzi ya monde entier. Amen. Baye nyonso bazokamba
ba pays na mokili mobimba nzamba sopa ngolu ya repentance ba se repentir ba kita na makolo ya Jésus Christ parce que yenda azali nzela solo pe bomoi amen bonde na kombo na Yesu éternel Dieu je sais que mon Dieu ça sopa puissance ya repentance ya bakambo je sais que Seigneur, Dieu se met à la vie de la bango. On a le combo la colo, la combo. Voyage na yo, ba projet na yo. Gloire au Seigneur. Tokabi libala na yo, mobali na yo, mwasi na yo, bana na yo. Na tuna loboka nkolo. Tokabi libala na maboko na Yesu leboko mokoli. Abatela yango. Bien aimé mokili mobimba eza na se ya souffrance. Bien aimé bipai na bipai batu bazolela. Tozo siplie nzambe kolela ya batu eyoka ne pai na nzambe. Amen. Nzambo atela litoi azana makoki ya koyoka. Amen. Bien aimé bosenga
ya nzambe azoluka kaka mutu moko akoki kotelema ndenge alobeli biso na mokanda Esaïe 59 alobi azoluka mutu moko akoki kotelema na brèche mpona aintercéder mpo loboko ya nzambe esoutenir bien aimé lokola biso nyonso totelemi en tout cas nzambe atelemi kwasa Amen. yango tokoti tozokaba mokili mobili yo mutu oza na continent d'Afrique bondela mpona bato nyonso ya 4 continent etikali yo mutu oza na continent ya Océanie bondela mpona 4 continent continent d'Europe bondela mpona 4 continent etikali continent d'Amérique bondela continent d'Asie bondela bien aimé tozobondela ngo tobondela Éternel Dieu Père éternel, nous recommandons ma faute à nous, nous recommandons peuple de Dieu, nous recommandons ma taille d'ensemble, nous recommandons ma volonté, nous recommandons ma faute, la famille notre, l'école notre, l'union notre, la continent notre, la scène à l'homme qu'on a eu au Zambé. Nous allons battre le malade, nous allons battre le malade, la bataille, oh, il y a le de la femme. Donc, il y a bien aimé tozobondela bien aimé na nsima loyembo oyo tozobondela
ata balobi ngai nakolonga te motuminanga kotelema akolongisanga ata balobi ngai nakobika te motuminanga kotelema akolongisanga ata balobi ngai nakosala te motuminanga kotelema akosalisanga balobi ngai nakosanga te motuminanga kotelema akosangisanga balobi ngai nakolonga te motuminanga kotelema akobongisanga balobi ngai nakosuwa te motuminanga kotelema akosangolanga balobi ngai nakosuwa te motuminanga kotelema akosangolanga motuminanga kotelema akosangolanga motuminanga kotelema akosangolanga motuminanga kotelema akobongisanga motuminanga kotelema akobalisanga motuminanga kotelema akobalisanga olingolinga te akotelema motuminanga kotelema akobikisanga olingolinga te motuminanga kotelema akobonisanga motuminanga kotelema akobokisanga motuminanga kotelema akosalisanga motuminanga kotelema akobonisanga motuminanga kotelema akobikisanga omoni ntango tozoyemba nzembo oyo eza po oyebake na mokili mibeko ezali me eyebaka eza na motu moko alongola mibeko balwa ezali balwa nyonso établi ezala ya monde entier oyo batelemisike bato balela ya quartier bato batangisa mai na misu bien aimé bato babika na kati na bahumiliation na kati na basouffrance bainstabilité me eyebaka jésus christ akweyisa mibeko yango bien aimé kolelaka te opo balobeli ngai balobi na ngai na kobonga te ngai balobi na kotanga te problème na yo tya confiance tya kondima no epai na yesu kangama na ye na nzela losambo tanga liloba na nzambe butu mo bien aimé mobeko ezokwei na butu ya lelo nazosukisa yo mpo na koyebi soke yo mutu ozaki na sa mibeko oyo balobaki akosala te mutu akotangisa oyo atelemi alobi akotangisa yo te mutu alobaki akobala yo okobala te bien aimé ozobala na kombo na yesu ozobota na kombo na yesu ozosala na kombo na yesu ozotanga na kombo na yesu ozobika na kombo na yesu ozovoyage na kombo na yesu okota na priere tobondelelo Yes,
yo moto oza na bipa nyonso ozwami okoza oyebi mboka moko eza na kati na pasi tozobondela elongo mboka oyo ezotungisama na bitumba mboka ezotungisama na bokauki ya mai mboka ezotungisama na bafleo mboka ezotungisama bien aimé na bapandemi makambo na makambo ya ndenge na ndenge tozobondela elongo tozoyebisa nzambe aepanye bana na nzambe bana nzambe bazala epanye na nyonso ezali barizi ya satana na monde entier tobondela kombo na La Bible dit dans Exode, chapitre 23, verset 25, la Bible dit ceci, vous m'assisterez et moi je vous bénirai, j'éloignerai les maladies au milieu de vous. Bien-aimé Yesu azoyebisa bamama Jérusalem alobi bolela mpona bino mpona bana na bino tozokende kolela mpona bana na biso na monde entier. Bien-aimé ntango ya kala makambo esamaki ntango ya kala eza oyo ezosalema lelo te mais sikoyo soki ya lelo eza boye lobi ekozala ndenge nini mpo bana bazobikaka na se ya kwiti bamosu komelaka masanga bamosu vi antuka na bakwa ya balabala bato bazokanisa kosala te otelemaka komelaka kaka bamasanga ntango nyonso bien aimé ozokende koyebisa nzambe tolela mpona bana na biso bao bakota na kikuluna bao bakota na kindumba bakota na kichele bakota na milangwa bakota na banzela ya assassinat bien aimé tozosenga secours ya nzambe nzambe aza na makoki ya kochange bana na biso tozolela epai na nzambe tobonde na kombo
Bonne compagnie de malade. Bonne tout les gens à bien-aimé tozobondela mpona bakambi ya mboka na biso Kongo tozokende koyebisa Nzambe apesa bango bolingo ya kosalela mosala Nzambe apesi bango mpo bakongole balela te ozoyebisa Nzambe bao nyonso bazwa ngolu ya kobatelaka misolo Nzambe apesa bango motema munene bayeba kogere misolo wana na ndenge Nzambe azolingela afeke bato bazokamba bazobika na sima misolo wana bazwa pe moya ya kopema na nzela misolo wana tobonde na kombo na Yesu. Éternel Dieu, on a richesse à mon cœur de biso. Yahweh Seigneur que Seigneur te fait. On fait richesse na mboka oyo. Tozangele mote pe ka jafra. Yahweh Seigneur Yahweh. Oh c'est quoi ce mot congolais? C'est ça le congolais. C'est ça le mboka. Richesse de biso. Quoi que c'est Bakongolais nyonso baza na ba pays étranger.
tozoyebisa nzambe bao bazangi mikanda nzambe apesa bango bao bazangi stabilité nzambe apesa bango bao baza na difficulté bakangami ezala bao baza nkulu bazoluka babima bakende nzambe pouvoir apesa bango soutenir bango na moyen nyonso bafinance etalisa mafeke bakende malamu tokoze na Kongo La séance pour toutes choses. Car il est écrit, celui qui cherche trouve. Problème au moni que likambu peut-être na ba sujet to pesi ozwingo yo akosambela pona likambu na yote ozokende koyebisa nzamba akamba yo na nzela molimo santu nzamba akamba yo lokole azali nzela solo pe bomo likambu no ezwi solution toboze na kombo na Yesu Éternel Dieu, je recommande ma bonne je recommande ma dévotion, je recommande ma éternel bénioso, la consolation du cela munyoso nzambe, kajo kamba yoyo, kamba officier supérieur, officier subalterne et le soldat au Cameroun par le Komulayo, ozobisa nzambe ke ndenge na sambeli na kondima na nga na sina dongi na tomboli kondima na nga kokola elonga na tomboli kondima na nga kokola elonga
losambo akondima eza ke nazo déclaré ke naza molo na banzela na nga na ntina lo mpe na kombo na Pamol susu yona butuna lelo e nazana likia pe nazana kondima ke lokolo simbi kondima lokolo ndimi ko participer ko sangana bien aimé mokili na kati na losambo naza kondimisa yo ete na butuna lelo nyonso ezalaki malédiction et bongwani bénédiction naza ko assurer yo nyonso ezalaki malheur et bongwani bonheur naza kondimisa yo ke bisika molile ezalaki lokolo ndimi osimbi kondimo telemi nazia na losambo nayebi ke molile bongwani pole nandimisa mete bisika ezalaki désert oyo ezalaki na espoir te mais naza koyeba te na butu na lelo esi okoma bien aimé oyo ezali océan esika okoma oyo ezali mer mpe bisika ezalaki barocher mabanga esika okoma jardin d'Eden tikaki nazia losambo oyo bien aimé lokolo osili kondima lobiko kembo victoire, succès, élévation, prospérité, et si que comme nangamu na yo, na comme les sommacés Nazareth. Amen. Je remercie Nzambe, parce que Bandaki Nabiso, à Sangisi Biso Libota Mobimba, bien-aimé, grande famille, il y a Cité Fidèle, il y a Kolo na Mokili Mobimba, Nazara le Sambo, il y a Ngoto Pambo Lissu Kolo. Tu as dit que Biso qui est bien-aimé, Tango Nyonso, Tole Kanganabilili, na chaîne Nabiso, Oya Congo Star, à partir à mardi, 22h à 23h, mercredi, 22h à 23h, puis vendredi, 22h à 23h.
Tango nyonso bien aimé kobosana oezali programme ote tiango na mutu batelango tango nyonso tozaka elongo na nzela na losambo tokolonga na pamboli nzambe oyo bandaki na biso akobi na biso pe asukisi na biso na pamboli nzambe pombula oyo ya 2021 ezali année accomplissement na pamboli nzambe po itasi kosala minene kati na mabota kati na bafamille kati na batribi na minoko nyonso na bikolo nyonso tika ete nzambe apambola lisusu biso nde tokutani lisusu na mbala nsima na kombo na Yesu Masihi Nazareth. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.